Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je ne dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, ce qui, moi et Kozali à Koloba, nous ne manquons pas. Nous venons pour partager ensemble avec vous parce que vous pouvez Ezali confiance. En tout cas, je profite de l'occasion. Aujourd'hui, c'est déjà vendredi, le 20 juin 2025, quand je profite de l'occasion pour souhaiter des bons week-ends à tout le monde et puis des bons anniversaires. Le 20 juin, en tout cas, Nzambe apambola bino pe abaxela bino oyo ezangi na bon moi na bino. Voilà, abonne-toi si c'est pour la première fois, aimez, commenter, partager. Ce que vous aurez déjà abonné, tu peux liker ou commenter et puis au partager vidéo pour que message auto na ngona moko ya lelo ezala epanzana. Voilà. Lelo to memeli biso Manique de John, balobi Manique de John, c'est-à-dire très fâché contre le grand mopa au Kofi Olomide, Tata Mobimba, balobi Mikolo Kofi. Ezo matakaka. Hippodrome cancellé, makambozo kende bien te, ba audio ba fuita, ba audio epai, Jibe boye, Fali boye, Héritier boye, Bakali boye. Donc c'est-à-dire que internet penza eza ya kozika vie ya kangi penza internet mais de l'autre edi biso Manique aye en tout cas à sokoli le vieux mopa ou la grande famille. Suivant kaka. Pardon. Pour son gana bina bandolo bébé belé. Bolo ba teyo maman ve sengande net sur toka finga na ba commentaire. Moi je ne viens que faire mon travail. Je viens, je fais une petite introduction et puis na tele bino élément ya bandeko na biso bo se divertir, bo yoka mo ba analyse ndenge za la que ça moi du bien. Mais koya ko finga na ba commentaire, c'est pas vraiment une bonne chose. On peut ça conseil, le numéro s'affiche là, peut ça conseil. Pesa suggestion, pesa idée, et Rosala bien makasi kieba injure. Ndenge on a biso, Charlotte Dipanda, yemba des injures sont faits pour le faible. Donc nous sommes là, non pour les insultes, mais nous sommes là pour travailler. Merci, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, abonnement à Bino, ça me va droit au cœur. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Tolanda, Manique de John. Et inda kaka e. Et inda. Suivant. Merci beaucoup. À la prochaine. Nazana bino longo tolanda Manique. Okol bata vagin. Tu peux pas dire vagin en lingala, ça sonne mal devant les enfants. Donc tu veux détruire le cerveau de nos enfants en regardant tes émissions. Comment tu peux être impoli comme ça? Tu es très impoli. Il va perdre pendant. Ouais, très impoli. Fatih Beton, très impoli. Très impoli. Tu dis vagin en lingala, ça sonne mal. Les fesses en lingala, et puis tu te gênes pas. Tu es très impoli, respecte-toi. Tu n'es pas digne d'être le papa, le père des enfants comme Didi Stone. Tu n'es pas digne. En disant des propos pareils à la télé, je parle ça en français pour que les Camerounais écoutent, les Ivoiriens écoutent, que tout le monde écoute ce que je dis. Tu es très impoli, Kofi Olomide. Très impoli. En disant les vagins en notre langue. Là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder. Et puis, il est calme comme ça. Tu es calme comme il ne se dérange même pas. Tu insultes les gens sans te déranger. Tu te moques de gens sans te déranger. Tu fais du mal aux gens sans te déranger. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais, toi? Hein, monsieur, qu'est-ce que tu croyais? Que la gloire sera juste chez toi? Okay. Hein? C'est pas toi le bon Dieu. Arrête avec l'enfant d'autrui. Laisse Fali tranquille. La vie, ça commence comme ça. Aujourd'hui, moi aussi en France, je suis un employeur. Je suis un employé. Et puis un jour, je vais monter les étages. C'est comme ça que la vie commence. La vie ne commence pas dans les étages. Toi-même, tu as commencé comment? Tu as étalé les lits de Papa Wemba. Qui ne sait pas ça? Moi, Papa Wemba m'a dit ça. Tu as essuyé les chaussures de Papa Wemba. Hein? Papa Wemba, t'as même... Pourquoi tu n'aimais pas Papa Wemba? Parce que tu donnais des chansons à Papa Wemba. Quand Papa Wemba te promet que non, aujourd'hui, je vais te faire monter au podium. Quand les concerts commencent, Papa Wemba te dédicace seulement. Il ne voulait pas que tu montes dans son podium. C'était ça ta haine envers Papa Wemba. Parce que c'est toi qui donnais les chansons.
mawa jalousie na yo ozanga lupemba pitié samazulu ozanga référence okonga mabe motema no mabe na wenzo zalaki na mesa kasi biloko ezalaki yanga. C'est ça le référence de Chamazoul. Ah, Chamazoul, il chantait. Tu chantais papa Mba Chamazoul, tu l'incitais Chamazoul avec son gros nez. Ok. On va rentrer un peu derrière Manick de John, Tom et Kosol un peu calmement. Tant que vous voyez Azobet Alisola de distance, au Dembela moi, au Dembela Sixé à moi. Est-ce que Azo Salon bon peut Fali Kanda pour s'en assurer même à moi? Ah, Fali et Didi va pour s'en rappeler péménité. Ils s'approchent pas, c'est juste le contrat. Ils font presque le même métier. Didi, c'est un mannequin. Fali, c'est un musicien. Mannequin aussi. Oui. Fali, c'est un acteur. C'est ce que Didi fait aussi. Ouais. C'est juste les entreprises, les labels qui ils se rencontrent aux événements. Est-ce que tu as déjà vu? Excusez-moi, je fais l'émission en français pour corriger les illettrés. Mais vas-y. Comme vous voyez, ouais. Comme Camionnette Mbola. Si Didi n'était pas mannequin, il ne fallait pas se rendre. S'il y a un défilé, Fali ne peut pas venir parce qu'il y a Didi, parce que Didi défile aussi. Non. Est-ce qu'à part de... Fali, c'est un mannequin. Fali défile pour Balenciaga. Ouais. Didi aussi. S'ils se rencontrent dans un événement, dans une soirée, alors Fali, il fait quoi? Il se cache. Parce que ta fille est là. Ben, Kofi, il a dit, il veut même pas avoir Fali pour pas des distances. Kofi pour Kofi. Mais il demande à sa fille d'arrêter. Il demande à sa fille si sa fille va accepter. Mais il demande ça indirectement à Fali. Mais il peut pas demander à Fali. Juste que Fali, il est en train de sucer sa fille. En fait. De prendre le loupema de sa fille. Écoute, MS. Fali, comme il est là, bon, tout ce qu'on a lingala. Fali Nengazan, comme il est là. Fali a un label. Où il a signé un contrat. Didi pas un label. Ce sont des mannequins. S'il y a défilé, Fali il vient. Aïe pas ça la moussala. Est-ce que tu as déjà vu Didi avec Fali dans un restaurant ou dans un hôtel privé? Mais c'est un vieux con. Il est con, wesh. Il est taré. Il est en train de perdre des pédales. Il faut qu'il aille voir un psy. Il y a le biso basalé au contraire. Bamoni yé. Na mwana Fali wakangi photo bien na mwasi na ex na musala eza normal. Yé alala mwasi ngana Kester na mbeto Kester. Ah, il y a des témoignages à faux. Siko, il y a tant alala mwasi Kester na mbeto Kester. Ça va bien. Zara na mbeto. Na mbeto Kester, na lit conjugal place Kester alala. Alala mwasi ngana Kester. Est-ce que ça bien? Bon, wana eza normal. Didi ayaka musala Fali pa ye musala bakuta na soirée bakangi ba photo parce que ba photo wana nde permetaka ba entreprise na bango ezwa mbongo. Siko basani. Basala ye plaisir, ya ba peso luxe wana te. C'est à toi de demander à ta fille, so ça pena papa na Didi. Senga Didi. On a deux filles au chat. So ça pena papa na Didi, nenga na peki sa prince yo. Yo peut peki sa Didi. Laisse Fali tranquille. Laisse l'enfant d'autrui tranquille. C'est quoi le dette? C'est quoi les bails? N'a ko senga yo pena tant que mère, tika Fali tranquille. Oh le bakeno yo na no sale mission to finga Fali. Combien de fois tu l'as dénigré? Combien de gens na makala poani? Ngai tu m'as fait emprisonner pourquoi? Pourquoi? C'est pas pour Fali. Laisse l'enfant de papa Faustin tranquille. On te demande de laisser Fali tranquille de faire son boulot. Ozo Bundisa de Stade de France parce que tu savais que cet hippodrome n'était pas vrai. Manick de John, pour tout côté dans l'hippodrome, Kofi a répété ce que Fali moi na musala ne. O azali lo azaga. À chaque fois quand il sort, babandaka na mwana musala. Mwana azaga mwana musala. Babandaka mwana musala na vie babandaka mwana musala. So tali descendance ya ba roi ba koko na bazara bana misala. To ba gani ba mboka wana. Mutu nyoso bandaka kaka. Na oza mwana musala ya mutu. Ozo comprendre pas comme likolo. Poto lobela David le na Bible. Ozo comprendre abandaka mwana musala. Na libota na ye. Kasi po ola kis ba effort acharné. Oya sake pa na ye. Yango lelo efutier. C'est quoi les bails avec toi? Respecte-toi mon. Moi j'ai aucun problème avec toi. Moi je veux juste que non tu laisses Fali tranquille. Parce que je sais ce que tu as fait au père de mes enfants. Je connais ce que tu as fait au père de mes enfants parce que moi on appelé les transferts les plus chers mais aucun n'a qu'on t'a fait tu es le seul musicien que toi tu as fait arrêter c'est Ferré Allah na garde à vue na Kinshasa mais le Limbisa et malgré mais Limbisa et l'accès que on a fait botonga kabatu parce que Obi Ferré kutu alors bazana problème na wata te botonga kawata on a Ferré
tika na lobela bo tonga kabatu yo moko zomi bimisa na poisa tu te livres en spectacle pona nini to bossa na keno hippodrome na yo ezaki lokuta ozomi créer ba buzz poto lobela o hippodrome te poto loba te keno kosaki biso zomi créer ba buzz en disant que non papa chéra kola te na papa mata sala la course na Champs-Élysées papa chéra kota la tabilamba ya Chine et puis mon nini jiba au déficit so na combien yé a sala 10 ans na Kinshasa abanda la tabilamba ni mado kitoko abanda sombele bilamba wapi ya wapi na Chine ah ouais mado kitoko azaka na Chine ve siko yo mado kitoko abanda sombele bilamba wapi na Chine yo nde mokonzi ya Chine parce que tant on saka 10 ans na Kinshasa mado kitoko osombele bilamba na Chine ozolata papa chéra saka ba course na ye awa la preuve ane kauti awa ko sala ba course na ye ane kauti awa ko sala ba course na ye mbongo oji bazana ngo yo penza ve na ebité soka déficit tika na combien soka déficit tika na combien vie olo solo bango po o sepelisa munoko to po o sala ni nani adefa ngai na yaka ngai biso to banda ka fela te oye ko beta Olympe na Zénith ozotila o lança njora 7 papa futelo nyonga $400 papa njora loba likambo pa futelo nyonga $400 o lança njora 7 fois nyonga $400 njora futela yo ah bon oui njora tia yaka na kabele mbongo atika nyongo ya $400 o la sanjora 7 fois on njora futelo nyongo ya $400 mais yewa toni papa chéri so la déficit mbongo tika na combien papa chéri biloko azana ngo ve ozana ngo te yo beta ka tolo na mon frère moi place na mon frère obuki ti lelo to compter banda balakisa ndako afali ti lelo abuka kita abandela ti lelo ocha sincère ti lelo ocha sincère vetika ba orgueil ko ezo simba te sopa yo ata kitoko te kitoko kaka sopa yo ngana opeso conseil atake petit na yo tika te ngana nanga petit na yo te ngana nanga munguna na yo atake munguna na yo vetika po modèle okende nango nga pe na général nga pe na otala ote nga pe na fali na otala ote po so na fanda na poto na ye na popoter munene boy po na fali donc yo kutu ndongo zawana ozana esika okanga nga puna te wana si apene eloko osala to apene eloko osala prince to apene eloko osala bana ngati wana ngoti ko déjà Congo mbasi bayeba ke non okanela anga mutu oya futa $6,000 na aéroport ba kanga yot mutu abimisa ke non na liberté provisoire na ko mboka te yot sala yeko yot nana ngakangisa nga yet nana oya ke non na liberté provisoire na ko mboka te yoko olanana na nga titi bato bamona kama papa ndenge na banda kolobela fali liboso eza ndenge lelo te lelo na kobetelo baargument solide na obeta masolo o banda osala babia tu as fait souffrir le père de mes enfants na ta fali leka yo chobo olinga ifali abonga te yo lingaka bato bazala bana misala na opwani olingaka bato bazala basoleil wanga baleshbot Betela ba confifil tolo lelo comment betela ba gaulois tolo. Tu es quel genre de leader? Et puis tu dis que non, je suis le patron de la musique congolaise. Quel patron? Qui t'a nommé le patron de la musique congolaise? Yena jibe bakana pom. Hein? Otile lo lobi be natika na lobela lobi na otika na lobele j'assume mes propos. Donc andimi makambo lobi na jiba lobi je la asime. Alinga mwana ya jibe. Alinga mwana ya jibe. Aloba te po lingi mwana na ye. Avie bidoba. Sikako oh donc nazana linga mwana bana basi nyonso ya zwa na vie na ye soto longoli kama mama didi mutalo kwa mwana jiba ata bah oui wana chef d'œuvre wana chef d'œuvre Daïda chef d'œuvre donc problème onti lelo ya si jiba boya na ye yo zo ya lokola ya ka pemene beaucoup taka série moko sala ke non ba musicien ba zo sumbongo te ka ba se ba musicien mpo yo zo alala ba se ba musicien sala la mo sa sam alala mo sa mudogo alala ba si ya ba musicien ba copine ba musicien nyonso série wana donc alobi ke ba musicien ba zo sumbongo te salaire ye mo ka ba se mo mto azwaka et comment na tourne nga beta béton na kabela au mwasi ameka ki ope ameka te
Mais c'est là, qu'est-ce qu'on est na boy? Qu'est-ce qu'on parle na boy? Qu'est-ce qu'on parle na boy? Ah ouais. Ah non, baba, oh faux chéri. Ce qui est bizarre, bah, l'union, ce sont ta coûté na le baka. Ah, t'es trop belle là. Alors pourquoi les gens disent comme ça? Qu'est-ce qu'on est na boy? Masque de verre sur la scène na lu. Moté ni sanga ni sinana. Tu peux compter ce qu'on boy, ce qu'on y a bouché. Olia Mélodie. Hein? Olia Mélodie. À combien de temps na chevité? T'es à comité. Si il y a les gens qui te côté, où? Talangande naza. Hein? Talangande naza. J'ai 42 ans. Talangande naza. Bon, on a un jour, on a pas de temps à 3 ans. Talangande, un jour, on a 45 ans, on a 46 ans. Talangande naza. Na âge na ngai. Talaye siko, tu as un écart, il y a combien? Talanga bien, talanga bien. Oh. On a la bouchon à l'attaque. Oh, papa, t'es normal. Tu veux ça, après? Oh. Oh. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend. La air oyoyo, au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. TNN. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie Neo Life. Comme on est TNN. Tous en a qui est nango. Ça soit. Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a mnini nango. Ils ont 120 capsules na kati. TNN na sala amin. Premièrement, TNN ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer TNN. TNN a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso.
aye ko booster yango et trienel penza ya liboso kutu aye na kosokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde esalaka tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique etonzi na kati ya babiloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esalaka ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etonzi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladie oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi batension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki azalaki ya kobela akomi en bonne santé nde mpe esalaka nga na yo tozala mpe en bonne santé. Alors lokwa toliaka chaque jour il faut mpe tomelaka ye aye kosala mosala loba sikoyo et à part ça aye mpe à part ça asokolaka mpe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso esokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant na capacité ya koabsorbe nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomo etonda tokipa sute biloko ni eza bien nutri to tokipa ngo susute mena ye aye ko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour aye pe abakisi elio donc trienne ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango sali to c'est la triennel asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za mpona maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali so WhatsApp 078 na Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur le looking na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ba vidéo to ça na ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo ozala ba fatigue chronique milelanga ye au booster énergie muto amela trienne naza muto azala bandi na âge à 12 ans mata amela trienne ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na vidéo mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki peut comprendre anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza mutu a besoin nango toza na poto toza soko partoza na Congo wapi totinda o mutu aza na AVC naza na témoignage ya mutu AVC lukanga na opesa yo melelanga trienne noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne
dala nazobela te me namelaka yango moni eza bafungama eza ya ngai dala mela edie na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabela tafunoni ngai ye nabela te mais naselelaki kani na esi minoke nazozobela te mutu nyonso amela abon attende sali soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrie toza na produit neolife neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème ya te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto ana sida ata moto ana sida esila te me ekomisa moto amonana bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamiso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele mpe bamama balingana bango tioko te bango balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton akokomisa te kitoko oyo nzoto sante ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo toyenel solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde lishe okutani na oyo